Ba famille kokufa te pona bana, kokufa te pona bolingo, kokufa te pona conseil o ba parents na biso ba pesa biso ata mobala zoko abuse ozalaka kana ko boma libala te mbongo libala ngo bango baliango yo muto liango te me yozo nyoka manakata ndaku na kopesa bino 4 sortes ya abuse: physical abuse, ba mibalo bazo beta basi bazo vimbisa basi bazo komisa bati na niveau ya liwa; financial abuse, ba mibalo bozo yiba mbongo ya basi, bozo ko utiliser mbongo ya basi na ndenga beko sala bakarta basi sanke bosenga bango; emotional abuse, ba mibalo bozo ko finga basi na bino ko bwakela basi baso ko tindika bango ko benga bango na bakombo; sex abuse, ba mibalo bozo abuse basi na bino na bambetu ko sala mo ba position balingi na bango te ko forcer bango ko sala vaseline na ndenga sima oluki vaseline na munene oyo ko sango na ndenga sima yango na ndo tozo boya opération kanga motema to boya ngo makasi ko kufa pona. Bonsoir, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille place bozali, ça dépend air oyo kolanda biso. Ouais, ezalinga inde kona bino Anita Mavita boss lady na zongi lisusu. Bino mo boyebi tango Anita Mavita ayaka seke eloko kotumba ezali ou bien tango Anita Mavita shoto yaka seke eloko kotumba ezali. Ba famille na avant na kota na osenga bino kaka na misana ko senga bino bo partager, bo like, bo commenter. Bo moni ngai na okende musala mena lobi na okende musala boyete avant na kende musala il faut na tumba nanu. Po soke eloko kotumba ezali il faut kotumba. Soke eloko kolobela ezali photo lobaka poto la musaka ba esprit ya bato eza ya kolala po bate belé esprit na bango eza ya kolala. Ba famille eloko ya kokamwa video na eli bino de lo soki penoza mama ya solo oza pena papa ya solo oyo kakanda okosilika donc ndenga na siliki ndenga na yoki kanda ndenge na yeko tumba lelo boko pesa nga réseau pourquoi nita yeko tumba makasi boy famille bo s'abonner massivement de to lobaka kwa bo subscribe et ça la bien. Ba famille na nga to kota na lisolo na biso likamba ko kamwa eloko esalami na Paris donc esalami kala mingi te donc nazi ba video kaka lelo na lala kita na lamuki nazi ba video na bi pourquoi pas nga pe na contribuer et ko sala kaka malamu. Ba famille na nga ezana ndeko na biso mona kombo ya papi azvanda na France avant na France Paris quoi azala kuna ndeko na biso papi wana alingi akoma kobima na mwana ya camarade na ye donc kobima tant na loba kobima webi kobima to kobima ezano alala to etize ka lingala na biso alala na mwana ya camarade na ye donc abima na mwana camarade asangisa nzoto na mwana ya camarade na bandeko na ngai ndeko na biso papi wana asali na ebe nyonso tu o basalaka mais loko salami chance kaka mwana ngo pazalaki mayele bakomaki penati na niveau ya kosala makambu yango donc mwana wana asignalaki ba parents na ye makambu tonton papi abandé ko solo na ye makambu tonton papi abandé ko yebisa ye donc si bayokanaki na ba parents na ye tonton papi amemaki na restaurant tonton papi bayokani akoya kotala ye na tina ndako na bango mais na okende musika te na kotika bino bolanda video bota la vidéo oyo eza mususu pena ba beta ki est grave mais moyena tango eza te potala ka YouTube déjà to boyi na biso bakita ba mata mais na tele bino bolanda ba vidéo oyo comme ça to kozonga moi analyse ngana bino ego sala malamu. Merci bolanda. Ah ouais non mais c'est parce que je me maquillais. C'est pour ça. C'est parce que je me maquillais. Sinon ça va? Ouais ça va. Tu vas où toi? Moi je n'ai pas de professionnel de moi je vais travailler hein. Ah ok maman moi je savais pas franchement désolé. Si je t'ai fait attendre? Bah oui longtemps même. Ah pardon. Pardon. Oui bah non. C'est alors. Je crois. On va là? Hein? Attends-nous ici avec le petit. 2 minutes. Hein? Ouais. Bah oui. C'est ma petite soeur. Merci. C'est moi qui vais payer le reste des deux. Ok. Là on se dit Bah tard. Toi tu m'envoies pas de message, tu attends que moi je t'appelle. Ah
va, ça. Ah ouais? Bah oui. Depuis qu'on se parle avant-hier, c'est moi qui t'envoie le message, tu envoies. Je pense, en gros, tu penses pas, non? Bah oui, c'est ça. Si tu penses à quelqu'un, je suis un petit mot, un petit message. Je suis salle de sport. Un petit message, ça fait du bien. J'ai dit un petit message, ça fait du bien. Parce que je suis avec lui, du coup, c'est plus facile. Voilà. Il part quand? Dans 2 semaines. C'est encore là? Ouais. Demain, je fais quoi? L'autre là, il part à Paris demain. Il part à Paris. Demain, il part. Non, mercredi. Qui? Demain. Ah ouais? Ouais, il part à Paris. Si, je sais déjà, il part à Paris mercredi. Ah ok. Ah moi je savais pas. On se voit mercredi vite fait chez toi là en bas. Et voilà, si je t'en bas, on se parle vite fait. Moi, mon problème, si je te vois après, c'est bon. Ok. Parce qu'elle, elle va travailler, tu vois. Mais toi, je sais pas, tu te réveilles à quelle heure? C'est ça le problème aussi. Non mais je peux me réveiller, t'inquiète. Ouais. On se voit en bas 20 minutes, 30 minutes, prendre le temps de parler. Et Ok. c'est bien. Bon, pour demain, qu'est-ce que tu dis? Pour demain, bah en fait ça va dépendre parce que maman elle avait prévu un truc pour nous, donc peut-être ça va être annulé. Mais de toute façon on t'envoie un message ce soir pour te dire. Bon, en grosso modo, on tourne la page pour demain. Ah tu veux plus? Mais non, c'est toi qui m'as dit, c'est par rapport à si ta mère elle a prévu quelque chose. Non mais je t'ai dit, en gros si c'est annulé, je te dis. Oui, si c'est annulé, tu me dis. Ok. Mais on se voit mercredi. Ouais, mercredi. Moi, je vais en bas de chez toi. Ok. Vers midi, on prend une demi-heure, on se parle, tu vois. Ok. Et de toute façon, on va tout doucement. J'ai compris comme tu m'avais dit. Mais il y aura des temps qu'on va se voir. Et tout le temps, tous les week-ends sont dehors. Donc, je viens en bas chez toi, on reste en voiture. Ouais. On prend 10 à 20 minutes, Ouais, comme ça on se parle. on se parle, Ce mec est là. Mais en grosso modo, moi je dis, je vais la discrétion. j'ai Je compris. perdais ça, en tout cas. Voilà, je te dis vrai. Ok. Mais ça, en fait, je suis choquée qu'il y ait une salle ici, je savais pas du tout. Mais quand tu passes dans le tram, tu le verras. Ah ouais, c'est vrai. C'est pour ça que t'as pas mis de veste. Ouais, il fait beau. Salut, ça va? T'es fatiguée? Je peux t'approcher de toi. Hein? Je peux pas t'approcher de toi. Ah non, mais... Je veux pas contact physique par ça. Parce que je suis... Hein? Non, ça me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air stressé. T'appréhendes? T'appréhendes? Bah qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi tu parles pas? Je suis là, Je te vois bizarre là, y a un truc qui va pas? Non, T'es sûr? bien sûr. Je te vois bizarre là. Qu'est-ce qui va arrête tes conneries, toi. Dis ça pour nous. Tu penses que les gens sont venus avec toi? Allez la capote. Voilà. Allez la capote. Ça, c'est. Allez la capote. Allez la capote. Ce n'est pas ça, je vous Regardez. Et Zala qui n'en a Et ça, il a mangé. Non. Oh là là. Je peux pas.
Bête, il est trop bête. Genre, moi de Nga. C'est sur la face sur la face sur la match. C'est moi, je dis, putain, on va nous tourner, c'est méchant. Voyez, on le malade Dominique. Moi, il y a 15 ans. Voyez, là, il y a un peu moi, c'est dans mon émission. Bien. Papier, si on dit bon, bête, il y a rien d'autre. C'est des bizarres. Lève-toi, personne ne réécoute. C'est clair qu'il aurait attendu. C'est un salaud. Faut pas lui Allez, donc, allez, sortez. Tu te mets accroupi déjà. C'est bon. On va prendre. Ok, pas moi, sinon bon. On va expliquer aussi quoi les mots. Tu as avec biso ba kinga to sama ko biso na ko na ko ko mona Fabrice na ko ko mona Fabrice na ko na ko mona biso ko na ko mona Fabrice tout le ko ko te mama be non quand tu peux me oh mais non papa on te mama be on est qui là donc yo mais qui là donc ta base ça sert à moi là on a 15 ans mais moi ça a 15 ans papa non on ne pas moi non donc tout le monde a dit on a monté on comment il est là ma faut me faire mal à les fouilles ma non, Acho. Bah oui. Yo, regarde comment ça chip. Moi ça les blancs. Yo, on arrête. Yo, bah na vie, vas-y va. Alors tout a accommodé. Mais ils sont dit, ok, ils l'ont dit. Bon comment vous bien aller. Soit la considère nous avec ce papa. Il y a pas de problème. Il y a un peu de ça fait là. C'est pas ça dire. C'est pas ça dire, papa. Je suis choqué. Non, moi je suis choqué. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Non, moi je suis choqué. Non, moi je suis choqué. Ça plaît à personne. Reste assis, te lève pas. Reste assis. Ça plaît à personne ça. Ça plaît à personne ça. C'est bon. Ça t'apprendra. Bandité, monsieur, ça comme ma tête. Non, laisse m'embêter. Si c'est elle que tu voulais, tu l'as pas eu. Attends, je te donne mon corps. Tu veux? Tu veux encore? Mais non, c'est bon. Non. Avec moi, ça peut passer. Elle t'a bien dit, elle était mineure. Maman, regarde ce qu'il a ramené. Il a ramené une capote. Dans sa poche. Bien préparé. Allez, vas-y, utilise. Il faut qu'il y ait des munitions. Utilise. Mais au moins les scores. C'était pour quoi faire? C'est ça. Tu as pris ça? Oui. Ouais. C'était pourquoi? L'arme de crime. Tu veux que je te porte plainte? J'ai les preuves. Tu veux? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux que je te porte plainte? Tu sais quoi? On y va chez toi. On y va chez toi. Elle doit vivre ça, ta femme. On va aller chez toi. On va aller à la Sima. Oh, ça, c'est ma rabousate. Va chez les... S'il te plaît. Elle va finir à 14 ans, ta mère, ton papa n'est pas là. Et puis quoi encore? C'est quelle partie que tu veux? Devant ou derrière, je te donne. C'est quelle partie?
Ba famille bino moko bolandi video bomoni ndenge explication bomoni ndenge makamnyo so elekaki. Oyebi ke eza mawa eza pasi. Muninga na yo, mwana ya kamaradi na yo. Ba famille mwana ya kamaradi na yo pona nini motema mabebo pona ni batu ba changer kaka te mwana ya kamaradi na yo boliaka place moko oyaka na ndaku na bango mwana bengaka yo tonton mwana bengaka yo tantine mais yo zoyaka na esprit mabe oya kolala mwana bata mukie en plus mwana bata za mwana 15 ans yango nini tozolo balikambo butu na moi bandeko basi bandeko mibali nini botika bana baninga pona nini motema mabebo papa ozape na mwasi na ona ndaku soki mwasi na kangelo makolo soki mwasi na sali ya boy eza problème na biso te yoke kolingo ke bimana mwana batu mwana 15 ans peut-être aza na vierge atako to mwana wana aza vierge te. Mais peut-être muto a dévergé azaka mwana mukie lokola ye asala ki ona nenga bana. Mais yo papa mukolo bongo papa omelaka déjà ba ankoro, omelaka déjà ba kita mata, omelaka ba tangawis. OK zo mwana batu ya 15 ans ba famille. Ni nango ezo sala bino boye. Soki mwasi na kangelo makolo mwasi se yango ne kotinda libanda te papa. Yango ne kotinda otoke kosala babiloko boye pona nini? Pona nini bozo target, bozo takeka bana baninga pona nini papa? Ya solo penande ko mobali soki yo po bota, soki yo poza na bana atako to bota te. Bande ko na baza na bana papa. Nzamba ko futa yo. Pona nini motema mabebo yo mukolo bongo. Mwana 15 oyo kata soni te. Ozo soane pe na foni bien ozo kumisa pe pona ni kanga na tinda ko ba message yo tinda nga ba message te pona ni kanga na solution yo siko omoni siko yo kanisa ki mwana wana akobomba secret okanisa ki mwana wana akondima na ye ke lokola déjà si omema ke na restaurant osomba ki biloko kolio futaki okanisa ke kaza ba jara bana na babima na ba papa mikolo ekoleka mwen siko mwana wana asignale ba parents na ye ba yokani Parents na kati ya bandaku boso na bana bino bo vandisa bana bino na bakiti bolakisa bango video ya tonto oyo bolakisa bango video ya mwana oyo bomoni mwana oyo aza mwana malamu asa eloko moko ya malamu akotisi ba parents na kati ya likambo ayebisi ba parents na vérité mais soki ezalaki bano ya bandumba bano ya nzala wana balingaki bakende balanda mbongo balanda sentiment mais mwana oyo asali yango te donc mwana oyo aza mwana moko ko féliciter aza mwana moko ya ko betela maboko ba parents bosolaka na bana bino bozalaka na good communication na kati ya bandako na bino ba parents bosololaka soko zoswa na mwana obie akobombe olikambo te banda koyebiso makambo azokutana na nzela en plus pe ba parents bokabelaka bana bino pe mbongo bopesaka bango ba argent de poche bopesaka bango pe ba mbongo moko mike esalaka bango malamu yango biso to bengaka pocket money yango to benga ba argent de poche esalaka bango bien yango ekosala ke mwana akende koyiba te akende kosenga libanda te atakuta na mutu moko abete masola mbongo ekolobelo kota omona kame ba parents na ba pesa nga quelque chose po motema mabele ki trop ba relation musu eza ba relation ya komema na kati banda kute bosukisa wonka libanda bozana bino binemi te bozana na poa mite mais yo zaka relation photo suka no libanda mutu nyoso tout aza mutu yo komeme kati na ndaku na yo komema mutu nyoso tout na kati na ndaku na yo ko introduce mutu nyoso tout na bana na yo po ko motema mabe to ebite to benga okindoke beza ba semence po bato balobi pe batebele ba okeza bakisa bambongo yango nezo senga basala bo to ebite ezani mapuya to ebite na ndimite keza mapuya po parce que azana mwasi na kata ndako atakutu mapuya po na nini mwana ya camarade na yo moto yo yebi atakutu moto ebite mineur po na nini motema mabe boy nzamba lola oza wapi jugement tozo senga papa wana eza motema mabe ba pesi yo confiance yango moni batabwe bandeko nanga basa mibali likambo eksalameli ofunda ndeko wana police omoni mwana o ba parents ndenge bosalaki bosala déjà plan bosala bokangi eza nango pe pomité mais toujours boko ofunde pe kapa police mais police a considérer le quoi viol te parce que ndenge mwana na banda ko sondira et pas akine d'accord na mamango mwana ngo pa lingaki na ye mais ata bongo to lokola za under age aza mwana mukie donc police a considérer ngo ka eloko moko boy donc ndeko mobali papi o aza mutu moko faza soupe me na bana te a mutu moko faza musika ngo fo bofunda ye
te bokende kofunde na mbila bofunde na police ayeba makambo yo ekota na dossier na yeke yene ngaza bongo as far as musika ya bana poko boyo kile mawate ba famille mutabo boyo kile mawate surtout mama ya mwana okoto zali koyo kile mawate raisonner comme koleke na kobota mwana oyo mutu moko ya ko abuse bosoki ezaki ekutaneli yo ko traiter ngote lokola o toza ba congolais toza famille to boma moto ko bomele moto te po oya sali yo ayokeli yo mawate ya kesi ya mwana oyo abimina ete po parce que mwana o aza mwana malama boyi mena bana misusu o basalaka yango akute na tonton mo pena za noko o pena yebi ne ba manipulaka bana o pena yebi ndenge bazoka esprit ya bana et puis bana na bakenda basali makambo wana mais mwana na nga okende mais chance kaka mwana oyo azalaki mwa muke mayele yango moni akende koyebisa bapara na ye siko bana oyo bado barate makambo ne sala mina bon mama papa raisonner passe wana ba papa kutu baebi pasa kobota te ba papa baebi paso biso toyo karate mais biso ba mama toyebi passe wana ezalaka tant to kendaka ko push tant kenda ko ba papa baebi pasa kobota te ba papa baebi paso biso toyo kakate bo raisonner ka ba mama o ba bota pena naturel o ba pusha basana na ndenga mabete me ba o ba bota na opération te boyebi tant to posaka na tant siko mutu ya mwana ebimaka tant evandaka pena na sie na biso o stopper na nozo la passer ya lisupo push boyebi ndenge passe wa ndenge zalaka raison siko passe wana mwana na yo boti peut-être on botake na condition moko linga ko kena liwa o bande ko na bise belé ba otika mokilo pa kena ko bota siko tonton moko bo ay ko abuse mwana na yo tonton moko bo ay ko violer mwana mobali tonton moko ay ko violer mwana mwasi siko mutabongo yoyo kele mawa mutabongo lo bakazaka ndeko na congolais sto boma moto mama nga Anita so leki na nzela na nga ngai Anita na kota na mabele yo kende prison ponga pena na otikote nga na otikote oleka na nzela na ngate nga oleka na nzela ba mama bofongola misu ba papa ba mitema mabe tema ba ebi pasa ko bota te ba ebi paso biso to yokaka te yango moni bazoko abuse bana na bango bana batu bazoko lala na bana batu bazoko lala na bana na bango ba mama bofongola bango misu nga moto kwa nga Anita oleki na nzela na nga buta ta osimbi mwana ngata boye osimbi na sima na ye osimbi ata libele na ye o kote seki musabi papa ngai na memoli kolonga na otikote nga na ko chambo nga je yo ko kene prison libela yo ndongo zana bako violer yo ata na nzoto li douce te bako tobola madusu na nzoto na bako violer yo bako refoule yo nga pena na ozasire pena okozonga Kongo okosouffrir na bana ngai yo okota na mabele lo banga Anita na kufi yo okosouffrir na bana ngai ngasi na raisonner passo na yo kaka na bino pe bolo boto me mona ki congolais to sona linga n'importe quoi na komobali oyepe kizengi oyepe tina ndaku na bango na ndaka kamaradi na yo atako to kamaradi na zalaki te mama na zalaki te dondengo yaki wana obande o mema makambo malembe soki occasion pesa maki ongoko leka mwana wana soki occasion pesa maki ongoko ni attaquance ndeko mobali eloko grave ezali bakangi yo na condom na préservatif na poche na yo na mbongo na poche na yo na vaseline esprit nini yozo tambola nango na nzoto pena mobala libala oza pe na mwasi na ndaku ozala marié te oza na mwasi na ndaku tonton papi kokamwe do yo ndenge oza bongo oye na o deja na condom na yo na vaseline na yo po ebike petio aza vierge donc so occasion pesami na obeta ye na opakola vaseline malembe ibala oza na mwasi yo tambo na ba condom na esprit nini po peut-être okosa biso non eza ba condom na ngamo na tambola na otambo ba condom na ndenge nini po oza mobala libala oza mobala batu donc mibali nyonso botambo na ba condom bo ana esprit mabe boyebaka deja ke ndenge na okende bosoki occasion pesa place mo na beta na roleka yo oza mobala mutu oza mobala libala otambo na ba condom baokanga bino na ba condom na ba poche baokanga bino na ba condom na ba wallet na bino na ba porte-monnaie na bino baokanga bino na ba condom na ba catch na ba chaussettes mibala libala
mobali pena babenga mobala mutu bakanga ko na ba condom na ba poche na ba jacket eza lokola mutu azotambwa na mbeli na nzoto na ye to mutu azotambwa na mbeli ayebi ke ndenge eza bonso na kute kote moko na oboma mutu azotambwa na munduki ayebi mission na ye do eza lokola bino pe ba mibali obotambwa na ba condom na poche na bino otambwa na condom na poche na esprit nini me ozala mwasi na ndako siko esali nini soki mwasi na boyi basololaka te yeba pourquoi mwasi nanga azoboya asanga nanga pourquoi mwasi nanga azoboya bosolola bolukela ngo solution yango na te tindo libanda otambwa na ba condom na poche yango te tindo libanda okene ko lala bana batamike yango na tindo te libanda ko violer bana batu yango te tindo libanda bima na bana ba camarade yon eza raison te wana eza raison te ba famille wana eza raison te yo moko yebela raison pourquoi mwasi nazo kangelo makolo yeba raison po mai ninga na pamba te toyebi pe loko nini oesa ndenga na yebeli toyebi ne ba parents na biso ba pesa biso éducation baloba na biso ke mwasi apimbelaka mobali na ye nzoto na ye te mobali pa apimbelaka mwasi na ye nzoto na ye te donc tant mobali aza posa na yo pesa ye er nyonso to ya lingi mobali pe soki mwasi paza na posa na yo pesa ye pe er nyonso ka lingi mais ekoza na eloko mobo o eseli pena ke moye eloko na esala mate ezalaka nango peut-être ozobela obeza na ba période obeza eloko mobo yango esali ke bosangana te na raison moko ya bien obeli kambo bino mobo yebeli basolaka te basolaka bazwila ngo solution ya okende ko libima libanda ya okende ko dekone eza nango solution te eza solution te ya kosala makambo bookende kosala surtout loko grave ezali ya okendaka kobimaka na bana mikie na bana bakamaradi na bino na basa bakamaradi na bino na bamama bakamaradi na bino na bapapa bakamaradi na bino quand même eza bien te ba famille il faut botimba monde komi mystique batu bakomi mitema mabe batu balingi su batu te botika ba jia biyelela mwanza na bandaku na bino kwa koya ba camarade no na ndaku na yo ko laksa bana o tantine o tonto botika ba jia wana yango moni ba osala bino makamba boye mutaza mutu batu misu ba mitema mabe yo moneka ke master na ngai yaya de moi leki de moi soki de nini oboloba ya na ngapene sir leki na ngai sir master na ngai sir me yo bikatsa motema na ete oyebi katsa motema na ete taba biloka bo yo pesa ke confiance ayaka na ndaku na yo boliaka bomelaka mwana benga ke tonto mwana servara ye mwana fongola ke porte mais lelo alinga komisa mwana yo mwasi na ye lelo alinga komisa mwana mwasi na ye bandeko tofongola misu tala mboko kote ni tokende batu ba yango moni moko ngai na sepelaka na bana biso ya poto bazalaka mosi bapaya musu ba na ndaku omona mo bakanga magana ba chambre bazaka na raison okanga na ba chambre batika yo papa mama zana ba camarade no bango bazana po ba biloka boye mwana koya wana aye kopesa tonton moko be bonsoir tonton tale na misu moko boye kindoki nande pe nzamba pamboli biso to boti ba vrai chéri to boti ba vrai jo otali pena mwana 15 pono bi déjà moi cité mais mwana mukie bébé bana mpe bazwika banzoto lokwa biso mo ba mama na bango ale ba tonton mitema ba otala la bano ba otala mwana na miso mabe na miso 5h botika ba jia ko memaka batu na bandaku na bino ba famille botika ko memaka ba tantini moko ba tonton mo na bandaku na bino peut-être bana bino bozakala mo ndaku muta diverger bango camarade na yo muta diverger bango tonton wana yakane na ndaku muta diverger omona mwana mobali muto abandisi se makambo wana muto akotise na monde wana muto pena bandise makambo la na mwasi emsomo na camarade na mwasi tantini wana na ndaku ye mutasala mwana ya mobali bongo botika ba famille bofongola misu mokilio yo confiance za lisusu te nazo ebisa bino eza na bana misusu pena ndeto zala biso eza na bato pena bovani pena bana baza l'aise bovani na tanti bovani na tonton pena bo seka mais na ba tanti ni musu na ba tonton mususu bana na biso batala pena bete na oza place mona eta kimi na ye bandeko basi bandeko mbele bofongola misu omoni tonton mobe ayena ndaku amemi mwana tiena makolo na ye boya nazo ebisa bino boya mwana ya mwasa muke tonton moko ya memi osa ese baja 20 na 4 makone mama boya oyebi makambo ezosala na sekuna te po ba mibali misusu oya sans esprit soka ate loko ataka ka mndinza vandele ata bebe apambaka oya vandele ke tutika ke loko na ye
ya ye abwaki soki kaka yango na boboyaka omoni ke on tonton tantini moko na ndako nazolulala mwana azosimbasimba mwana boya makambo wana o aosalisa mwana baje azokangaka mwana moke na nzoto boya mama mwana bata yebe eloko moto inosa moya yebe eloko te me tonton wana esala ye bien tonton wana seku nazosila na ye tonton na seku na ye sa telemi na ye tonton na seku nazosepela bamama bofongola misu toana ta olalisa esu misu te toana ta kitabu te toana ta ya kolobaka baverité po trop c'est trop makambo ezosila te makambo ezokontinue bota neti tonton papi ndeko na biso papi oyo aza na France na Lyon asali makambo boye akomaki ntina niveau alinga bima na mwana chance ka mwana ngo azalaki mayele azalaki mwana malai bosko so ezalaki bana misusu bazalaki akobanda opesa nga mbongo akosombela nga boye akomema nga na restaurant mwana mpo alinga continue ka balinga bakontinue na bango po mona ete abi bandoke nango malembe mpo azoprepare mwana bien moko kaka occasion kopesa mapu aleki bafamille boyebela bolalisa misu te beaucoup felaka te ke camarade nanga sir tonton nanga sir nanga sir okoyanga noa okoyanga no bakosentele omwana kata ndako omona bena camarade omuta senta mwana yo okoyanga noa oyebi nde piaka kanda oyebi ndenge pesaka kanda sikoyo mutu adeverge mwana yo camarade na yo mutu adeverge mwana na yo camarade na sir ebi nde pia akanda yanga na ba famille bofongola misu famille na olinga na yebisa bino eloko moko omoni mobali mwasi bakangaka na bango ye na makambo wana te sexe yango teza kisa libala koyeba kolamba koyeba kolata kobongisa ndako kozala kitoko kozana taya bien yango na nete vandisaka libala poso kezalaki ke kozala na taya bien vandisaka libala bato bazala na bataya mabe na ndaka mabala mbe bavanda te obie baso bayebi kolamba te mbe bavanda na kati ya bandako te obie baso bazala salite bayeba kobongisa ndako na bango te bavanda na kati ya mabala wana te obie basi wana oye bapesaka mibali na bango sexe ere nyonso tu mobali alingi 24 heures si 24 heures mbele mabala na bango ekufaka te donc kokanga mobali ou bien kisi ya libala mpo na nga anita eza nango biloko wana te eza nango sexe te eza nango koyeba kolamba te koyeba kolata te kozala kitoko te kozala ta ya bien te ezali nde priere na nzambe ezaka kotia nzambe na kati ya libala na yo kobela nzambe azala sécurité ya mwasi la sécurité mobile na yo asaela ko sécurité partout ozokende asaela mobile na yo sécurité asaela mwasi na yo sécurité kobela makila nzambe protéger mutu pourtant nzambe touchara motema mutu touchara pena tina kati akia lobeli mutu po yo muta mukiozo loba libanda mona pi muta o changer na été. Donc mobala zaka motema mabe mobala zaneka ndoki mobala zandumba ato pese sexe wa ndenge nini ato lambeli ndenge nini ato bongisele mbeto ndenge nini aosana ekaka ako dekone na ekaka ako abuse yo ka ako sala onyoso ya mabe ya linga sala yo de biloko anako ezana ka biloko ba pilipili ngala benga ngo ba pilipili na munga bolingo pofo ezala yango esalaka ke esalaka petaka mwa po na kati ya bolingo mais yango na penete zate ke vandisaka libala yangwana te soki ezalaki bongo mbe mibale bebe badekonaka te mbe ekufaka te ndeti bato misu bazalaka ke akutana mwasi mo balinga bote bane belebele azobule ko ndenga bote bane belebe bongo okanga ye bakozalaka na ye na mwasi wana ou bien mwasi moko bule na bota la mobalo bane bele po parce que na kanga ye mamo mikosa ya nango bongo te bana ndete sala ke okanga mobali be libala no evanda ezana ngo bongo te ko bota lokola soso te poso bule na bota na kanga mobali wana yangwana te mobali okaka azamu mobali malamu mobali nzamba zolobele mobali ebi nzambe mobali pena banga ka nzambe ata ebi ko lamba te aoede ba ko lamba oyebi ko bongsa ndaku te aoede ozala propre te aoede yo akolaksone ba bongsa mbetu akolaksone ba lamba akolaksone ba lataka akolaksone o afasone yo na ndenge ye moko alingi akoede yo. Pour ceux qui ont kaka libale vandaka po na bana basala ko bakoko sala po ba vandisa libale na bona mandako basala ka pena ba utiliser ka pena ba conseil o ba parents na biso ba pesa biso
ba famille kokufa te pona bana kokufa te pona bolingo kokufa te pona conseil o ba parents na biso ba pesa biso ata mobala zoko abuse ozalaka kana ko boma libala te mbongo libala ngo bango baliango yo muto liango te me yozo nyoka manakata ndaku na kopesa bino 4 sortes ya abuse physical abuse ba mibalo bazo beta basi bazo vimbisa basi bazo komisa bati na niveau ya liwa financial abuse ba mibalo bozo yiba mbongo ya basi bozo ko utiliser mbongo ya basi na ndenga mabe ko sala ba carte basi sanke wosenga bango emotion abuse ba mibalo bozo ko finga basi na bino ko bwakela basi baso ko tindika bango ko benga bango na ba kombo sex abuse ba mibalo bozo abuse basi na bino na bambetu ko sala mo ba position balingi na bango te ko forcer bango ko sala vaseline na ndenga sima oluki vaseline na munene oyo ko sango na ndenga sima yango na ndo tozoboya opération kanga motema toboya ngo makasi kokufa pona ba décevoir bango kaka mibali na bango ba déconner ba okanga mibali na bango kana ba condom na ba poche ba okanga mibali na bango ba condom na ba chaussettes zoloba kisi ya libala eza yango te kisi ya libala eza biloko wana te biloko wana sozaka ba mungu wana ba pipi la bolingo esela kaka ke emotiver bolingo emotiver libala na yo etia poa na libala na me yango wana ndete soki pe totali bandeko na biso miso pe bazala kati ya mabala babota na bango te me bazaka na bango kana mobali na bango poni bolingo ndezovanisa bango na nzambe pe ndenga zosunga bango bazovana na bango do babiloko nyonso tona kobota bana ebele oso ezalaki kaka ke olanda ota ya mwasi ta ya mobali kibogara mobali obie kibele ya mwasi mbende bamabali ebele se kufa yango loko omoni ke tolandelaka makambo wana te yango nomoni tobula kaka te ke kitoko na ngande evandisa libala na ngai o kitai na ngande evandisa libala na ngai te omoni mayele ya mutu klasa ya mutu musala ya mutu ndenge mutu ozalaka eza bamungwa dokisa bolingo ezali botya nzambe liboso boza mwasi zalaka soumission mobali linga mwasi na yo bokotambola na bino bien boza na vision moko boza na ide boza na makanisi ndenge moko boyokanaka bosolaka bien bokomunikaka bien bokozala na bino bien o na boma nzoto o na sala bwe o na lamba liboke o na balola bwe wana nyonso tuna eza bien eza pe bamunga bolingo o motive bolingo na yo me kozala na yo teke eza yango wana po komonaka monde yaka motema collaboration tozakoluka solution kaka po l'intégration o eza Anita Mavita show bobosana kosabone te o eza Anita Mavita show bobosana kosabone te botalaka Anita Mavita show.